Yo bi lukoki te. Te na bi te. Moi to tangela Mike da Duchesse, tangela Hans, o tangela Christian Shoga, o tangela Bozo. Michaud, comprends 2 minutes. Mais on a bi pasteur le coki. To on a pasteur le coki na bi le coki. Il y a pasteur. Et il y a Moussa Lanzambe. Le coki à théâtre. Le linge sale se lave en famille, tu vois. Ah, na bi été. Le coki. Na théâtre. Zambi na ngoni ni ngana mona ko. Te oh, mais là sur la tête. Le linge sale se lave en famille, tu vois. Non, on va la vérité pour le coki na bi été. Phénomène sabe papa mabati na matanga kadie babi misi e mo pa ya gogo ngademe nalelie mama shako nanga mama shako. Bonjour, bonsoir Balandino sur Maître Makengo Tapis Rouge TV. C'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Nengena Sarabino, ceux qui n'ont l'équipe Marmobe et Zalaka Balobi et Toye Lissou Yako Saranate Babi droit de réponse ya Lelo. Ya Marmo Etali la Duchesse na Gabriel. Babi Zayako Yinda, Poto Zayako Yinda, Kin Pezayako Yinda. Ba comédienne ya basi ba tomboki ba siliki ya kosakanate donc les lots tout ça dans quatre émissions sont la découverte ne ça nous découvrir ba makambo ya ndenge na ndenge bino bomona ki la fa passer émission tout ça là qui oyo luko ki alobela ki mambo la Duchesse aboya ki mambo ebele droit de réponse lelo babi moko balobi pilier topé muninga proche ya Mike la Duchesse to yambie lelo na chaîne biso Maître Makengo Tapis Rouge TV ni na sarabino beaucoup continuer ko s'abonner na chaîne ça la biso vraiment plaisir ça la kitoko là je vois mon patron papa de papa papa Maître Makengo oyo azali kokamba biso na équipe technique mobimba ngai héritier toza ebele biso wana papa Maître Makengo motema maman Christelle Mbumba Makengo bazola nanga depuis Suisse sans oublier famille Makengo Mobimba et puis na bosanité les cœurs de l'homme Irenda ya éclairage public moi si ya moto ndenge za balobi lelo za ko yinda bana poto bokota kota bo s'abonner pour bolanda intégralité émission oyo balobi tozana moko ya artiste oyo a CP Sakabino o azali bras droit ya Mike la Duchesse to yambie lelo na kombo ya pourquoi pas demain y aura kombo pourquoi pas demain à kopanzanteke alimbolela bana poto partout dans le monde qu'est-ce qui s'est passé na Mike la Duchesse après ça peut droit de réponse par rapport il y a invité de surtout que la fois passée mambo ba popo atenaki pona Mike la Duchesse na Gabriel voilà na moni Montréal héritier jamba soka ko fongola nga ndenge za balobi bilenge bozonga na kata Maître Makengo Tapis Rouge TV bonjour. Bonjour Molebeli ya solo ya mboka mobimba tina lola bayoka kayo merci au mona yo mbote na batutu ba Holanda biso émission qui toko déjà na senti bandi déjà bien monoza kanda te ngala na kanda te ponga pourquoi demain papa mba ba comédien fait beaucoup la no sana no chapé p fait beaucoup la no chapé pourquoi pas demain veut dire point ni lobitan o benga le na mamonte. Est-ce que pourquoi demain veut dire pour nani ni lobby ngale le loga mbala moko na ego raté côté ego raté. Voilà bana poto partout dans mon entier là je vois encore papa Maître Makengo Oazolanda depuis Suisse sans oublier Salon Flori balobi sponsor officiel il y a émission nanga la découverte sponsor officiel Salon Flori balobi Salon Flori soko ozana posa ba salon soki kitoko mambo bien na Salon Flori et bokende bo contacter ba numéro ezana vous a contact direct na papa Maître Makengo Wazawana
Pourquoi pas demain? Pourquoi demain? Donc, Kakayo, artiste et comédien, vous allez ami proche, topé proche, il y a Mike la Duchesse, autant que vous allez été. Il y a le lot qui n'a bengio parce que ça là qui passe émission Luko qui ça là qui muninga na collègue na Luko qui a ça là qui émission au beng na bengio répondre. Il y a Luko qui te na bité. Au moins autant que Mike la Duchesse, autant que Hans, autant que Christian Shoga, autant que Bozo. Michaud, comprendre 2 minutes, mais on a dit pasteur le coquille. Tu vois, on a pasteur le coquille, on a dit le coquille. Il y a pasteur. Il y a Moussa Lanzambe. Le coquille à théâtre. Ah, on a bien été. Le coquille. Na théâtre. Mais là, c'est sur la tête. Non, on va la vérité pour le coquille, on a bien été. Voilà, le roi est peut-être qu'il malin malin ben mon Montréal la zana on l'action photo naie alors soupe moi bah imaginer mutie o yeute ou les kamito po yem ta kangima kambo mikolo na poto donc pourquoi demain tu Bobo Gizengi na mito na miki c'est bon ya maintenant c'est bon t'es na mito voilà tu continuer ba DJ ba peta mikusi na mi balé wana ba wana bana mikuse wana ba on na ba poto ba misiki masiki plastique élastique. Voilà. Chers amis, voilà, chers amis internautes, si vous avez partout dans le monde, na kata chaîne mettons makengo tapir TV ici Marc Balobaka so kinga na leki ndebino bolobaka le vovo de Giro so na leki Marambabe et sala makalelo nene sakino to yambi moko o azali pilier ya Mike la Duchesse o bazalaka na pe et azalaka na bango nyonso. C'est un artiste comédien o pe asala makambo na e bato basepelaka. Lelo soki bit na surtout yambi le émission na biso lelo parce que omeka ko limbolela bana poto partout dans le monde ati makambo ezo circuler donc ezo circuler lelo Mike la Duchesse oyo azali ko fingama Mike la Duchesse oyo azali aza humilié na ba surtout na ba ninga na ye ya basi ba comédienne ya basi wana ba propos o Mike la Duchesse atenaki esalaki bango bien te. Donc pour na yo na habité aux ali pilier pour aux ali moko aux artistes comédiens moko ya Mike la Duchesse ko ko limbulelo ko wana nini est-ce que Mike la Duchesse eloko sala ki wana azaki na tout aza muto monyo beto abatu tona makila tona mai na nzoto comprendre muto aza sans à la rater Mike la Duchesse bon nga par rapport na moni na tala interview na tota interview mo boye ni sengi pardon o senti que muto muto anyamate que peut-être étant ça ça qui va réaction en tant que kanda moni kanda ya ni non parce que bino bozala ne mai chito ebi kazala plaire bien sous kanda on a que lo agiteni ba popo wana bino ba théâtre so ka boké tournage so bo sisi tournage bo so basi on ko ya théâtre bo mema bango bokenda na bango ya za prêtre ya za sala mama wana siko eza moi faux eza moi faux ya on a bi que moni kanda kanda bimisaka mutuma moni ngani na boy. Est-ce que ce moment passe na sika mais siko déjà ngamo na miye bine na sika mabe na ko bimisa bilo musu na se akanda na bimisi ba bêtise mais tant kanda esi na vana na montelo na bimisa eza bien te na ko s'excuser ya mona gik non Mike la Duchesse asalini tangi aza mutu aza mwana nzambe aibike no mukilo ne nzambe na konza ngo aseni asengi pardon ya on peut na senga na bande ko na biso ya basi bolimbisa na part na ngape pourquoi demain tangi bo ape bana na nzambe bolimisa Mike la Duchesse comprendre yo na bi aza mutu. Pourquoi demain je ne sais pas yoko lo banongo senga pardon mais est-ce que ba popo atena ki na ba tout déjà ba zuya ngo koti bona mutu est-ce que yé pardon na sengi yango alobi dali kambu ba yoki est-ce que pardon na ba bazana facilité ya rondima yango parce que nazwaki interview na saki interview na Sir Gabriel oh Izaki m'a choqué ma kasi ya ba pardonner ti ya Gabi wana Sir na biso omoni ba totang autant il y a Gabi wana Sir nanga ya ebi wa mena Sir nanga ebi que oh non pourquoi demain pire daddy pauvre daddy qui tambala veut dire ba film belé vieux ton nos ana Sir to tournera yo na yeb ça ya Gabi omoni toza bana na nzambe moni bato ba olimbisa te omoni satana nzambe tsa sala mukili tant créé na batu tamo balembaki alembi azui petit na satana non yeb ça no mo batu na so moni mutu alimbisa mutu te wa yebi pardon te à moi na nzambe te mais oui comment mutu vena nzamba créer pe na nzambe mo lambi pe na bien na mukili ay ba senga baninga pardon te
ayeba kolimbisa te seke oza mwana nzambe te po anse ndenge nani pardon natangi lumasa na anse yobi kaka nde tozalaka te na richesse ndenge asengi pardon aza mutu nde naoloba kanda moto esalaki aloba babiloko wana parce otangi kanda esili ye mo akomprendre ke nano alobi mabe aseskize te asengi bandeko na ye ya basi pardon balimbisa ye ezalaki kanda merci na website comprendre asengi pardon soki otanke yo oza mwana na nzambe okendaka mpe église nde bazana bakendaka mpe osambela te bakendaka osambela biso mo tokendaka baéglise kutu oyebwe no tamoso otonga mutu mais okoti église bosengi nzambe alimbiso nzambe awalimba mabe oyo biso tosala nzambe awalimbisa biso koma siko biso mo bato moto asali biso mabe okolimbisa te po yo na bike oyo baolimbisa mike te babana na nzambe te. Voilà, pourquoi demain, n'engue azo pendant que bana poto partout dans le monde entier, n'engue na esakabino, beaucoup continuer à s'abonner à la chaîne Abisso. Mettons Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis aussi un grand merci à Lisette Molasso, Komote Maguelor qui soka soda à poto. Sans oublier la blonde Molasso, la blonde fashion. Sozana poste ola ta bien le col angabo. Contactez-nga na numéro 957 vous contact direct na la blonde fashion depuis Turquie. Bambote belle place aux alliés, les vrais de Gironde na Sakibino Belgique. France, arrobas Gombo Rose Mieke, Blanche Mieke, bon continuer à s'abonner, que ça là vraiment Kitoko là, Tozongi et pas pourquoi demain, Kolandela émission où là et où tu leka, collègue namino oyo nazo bien na combo ya Lukoki, y atteindre ba popo mon voilà, atteindre ba popo mon boye. Abi Mike la richesse a collé ça a été Mike richesse le baki pas à patron avant na poto azamo na poto aza bourgeois abi babilo ko na so salon za ba bassesse. Mike n'a singé pardon pas basi. Alors même makampo na bana basi. Est-ce qu'on a vu part il y a bana basi ça part en tant que artiste comédien ninga lobaki ba artiste mibali. Ah. Tozo artiste mibali, artiste mibali babi marapé na ba ser wana ya basi ya théâtre ya jusqu'au na part wana. Ah. Maman compliqué. Parce que je pense que maman yango kota maman ozo défendre Mike la richesse nga pardon mon robot. Qui te la défendre. Kaza ki na ena raison lo ba makambo wana. Asa na on peut muto otanga pe comme les trop bani. Bobe ba la sanga photo na Montréal, bimise les photos là toutes ces photos là. Ozo tanga makasi. Ta la photo na photo na otala ye wana. Moni. Nani? Le coquillé wana moni. Ah na reconnaître te no e ba te bande ko na bolimbisanga. Nazala fantarde. La photo no est bien montée. Tu n'as reconnaître. Tu les que répondre à biso kasi carrément répondre à biso carrément. Bon quand tu film ni yele à ça là. Oh ça va film belé ça humoriste le ko la yope. Ah c'est que ça batu. C'est que ça rabatu. Phénomène pas bien. Les rois diront. Ah fona tout dans la micho. Bon ça oui bah. Donc yo en vrai dire oyebi été. Tu n'as bien. Répondre quand même dans makambo lo baki. Répondre au baki la richesse le babon hôtel la richesse ça boy. Yo côté la richesse posa pilier na yo za moko ya yango zo côté la richesse. Oh ya ko manga non ye muto zo tanga wana. Na ninga mabete. Ah. Na ninga mabete. Bazano ba massa tina na richesse. Comprendre. Moni mondo le bo mabiso ba oyo. Oyo lo ba ya buya lo ba ke non. Ba biso to bundi ba bitumba. On s'en ba to uti na ba groupe. Uti na groupe aussi formation. O umeli na groupe iso lo ba fali na ba faire. Jamais na ba na ko manquer mu koneti. Ozo ko ya Gabi, ngana ko manquer ya Gabi. Na yebi makamu ya Gabi asala na mboko oyo. So na moni ya Gabi na pesa respect. On s'en comprend. So na moni fait na biso bodo. Na pesa respect. Na moni fait Johnny Kokobar. Non Pierre, est-ce ngana ko manquer fait Johnny? On s'en comprend. Ata fait Johnny azu kana ma lobine ba lobine na biloba loba. Jamais dans salon. Dans salon. Est-ce qu'ils ont manqué la richesse? Bande mo te netinga sko yo mo ke na oyeba ete nga na oyeba ete on va lelo koma na ba comédie lelo ba msuba koma luka na ba beze eza beze siko netinga pe na vanja na kotanga koma muto na yebite na kotanga ngote neto lo bananga yo ke nga na bi pass na bi passer likoki bato wala nanga ba yebi ke passer luka guerre luka ma guerre vraiment na luka guerre netinga bo so ya lekeli yo luki suyo. Oui, pas na kamune na niveau ba mikile. Aluka ngana neno neni. Na ninga na bino ba artiste bo luka nanga. Te ngana luka muto aluka ngana kata scène.
quoi nga linga ne mutu mane na loba we so ata l'émission aluka pena ninga scène pasteur Luko gaye ouais ayi pena na bible pasteur pena Luko gaye na bible vandi wana nga vandi koto abanzo te yanga abimisa ba Jean 10 abwaki boye vexé makaya abwaki boye vexé nsakala abwaki boye vexé président pour des chasses ngas ko na lingis ko bon ko kana ni osona bote pour na sona atin yo luka guerre wabi ko muta polémique te biso lo surnom maman pasteur Luko pasteur Luko ngana bi pasteur nde Luko pasteur Luko na bi terre ba tu vexé ala ça nzela bible nzela nzambe mais o ya côté na biso Luko pasteur Luko na oyeba te na oyeba te. Voilà, chers amis internautes, pardon, na évité ceux qui ont trouvé quand on y va besoin de bana poto partout dans le monde national sarabino bilenga bozo kana katsa mettons makengo tapis rouge TV. Bo s'abonner mama na ngai mamba bien bo ranenge artiste ko se déchaîner nenga zo panzanteke do babi biloko boka kana katsa mettons makengo tapis rouge TV. Et on a lobaka merci na papa nanga papa Metro Makengo papa Simo Kabaka papa Yabana papa o atika biso te papa na biso vraiment. Pardon l'émission on a katio te. Théâtre kalana et lelo est différent. Moni na robet ali solo mo bezalaka c'est Riguette c'est un évangéliste. Parce que c'est Riguette c'est Pati Melanga c'est Nicole et ça rend l'actrice moi bolimbisa na robet ali solo ngala kamta ba vérité. On va toi on a bi que tozaka batu. Toi na maina maki vous avez la découverte, il faut découvrir, tu découvres ma fille. Fille, moi, quand tu es évangéliste, je dirais actrice, moi, quand je suis évangéliste, il est ancien. Je la fille, on a parti. Igette, Nicole, bête fille, on a. Est-ce que là, non, ils arrêtent bien pour moi, le quoi. Ok, moi, arrête mon bongo. Moi, arrête mon bongo. Je dis, oyega lelo. Mais on manque muto yo ale ki yo azala déjà comprendre yango ningo tangela ngana bike no ngai passer Lukoki na mi nanga passer Lukoki on s'en comprendre pour muto ayebi da duchesse maman la duchesse asali akoya na loyenge to vanu ka bo milo mayo banzo manke non on comprend muta niveau net vous comprenez? Donc cela veut dire que vous pouvez vous exprimer un télépe libaya peu compliqué. Libaya sont en coutane na théâtre né tourner tout ça la raba blo na biso ba gag ba cinéma oh. So na moni logini na yebi yango boy. So na moni mutonde na bete skoni na scène. Ngabi tumba te. So ala na nga pena na bete na scène. Na scène, na bete pena na scène. Comprendre? Voilà, merci. Là, je dis aussi un grand merci à Ness Makia di Diatabao, papa na Jonathan, donc mon vieux Ness Makia di Diatabao, papa na Jonathan, Bambo TB Persozali, sponsor officiel, babi, sponsor officiel, il y a émission la découverte Salon Flori na Suisse Ouana, donc Motebele Bokende basala usuka bien na Salon Floré maman Christelle Makengo Mbumba ba Motebele persozali maman ya bana maman osala biso le poto zala ngana ba héritier ba bi okatani otikali ndenge zalaka ba bi slogan wana soka na lobby on héritier sepela ka bet atombola ka nzambe merci ndenge okutsanga na papa Makengo na maman Christelle Mbumba donc ba Motebele papa na papa na biso wana ba mbaka biso bien papa mokolo chaîne o a futaka biso le loto futela ba palin grâce papa Metro Makengo. Papa Metro Makengo. Metro Makengo. Ah, père Azam mystique, mastique, plastique, élastique. Et puis papa, Oyo, il a Metro Makengo tapis rouge TV. Après ça, on va salango na combo ya Dadi di Kamba la paix son âme. Mabanzo, akaya tiki pourquoi Dadi nanga mais c'est bien nanga. Kitambala nanga nzambe pourquoi la kina ngademe voilà cher ami soki tozolo babo eza passe na motema ndenge na sabine na métropole tozali na métropole tozalaki na papier c'est moment passé na tongi na ba komene ozo manquer ba ancien na ba na pandi sango ba vient na bi fe ndongo tiki biso manquer me ko makasi. Ah? Bano ba manqué ba yaya. Bano ba manqué ba yaya. Ba o ba suivre formation te.
ya loka mbila moi qui a une information moi mukeka ba ya ba mo boto ba sentir ça kangi muto boto le ba chakos mais mbila a vraie formation a ko éduquer muto na moral on le osali ko ça ya loka ba mbila mikilita et soit kangi muto na mbeba le des autres et on moni bano ba malelo ba o baza reçu o ba vana ba vie comprendre ba so ba formation ba vie mais o ba bimika ba mona comme alowa ans lozolo on alowa pourquoi demain o yebi mamuni ans sala o yebi mamuni mi côte ça fort hein mi côte ça fort mbanga fort ba mais oui pour ngai les pas meni nazaka fier te pour na mi lo ba pour na yebi on parle ngai formation ko beta lo na phénomène sauver le roi de rire ba vantique phénomène sauver papa mabati na matanga kadie babimisi ye mopaya koko ngademe nalelie mama shako nanga ozo comprendre ça ba inspiration on sentir que phénomène atala bo maman benga yem ta pesa ko mona ke non pourquoi demain asa mama na parole pesa ba vient na biso ba wera ba nzembo apesa ba macletonge tingu kuku di bende ba yebi mutu ba yebi tino ba ke pourquoi demain ba yebi maman comprendre ce que phénomène est sauvé le roi des rires ayo ba ça non papa oui ba comédien pour le on to beta on ai to beta pièce est producteur biso ba musicien parce que ngas ko na iloko wana yo mwe na golo mama shakalo bakananga pourquoi demain kebabo qu'il est ça. Oui, je le confirme. Oh, succès bimisa ba comédien. Basipi yango na beto yabilo bella. Comprends? Arnaud Nzoto, le comédien, chanteur, nyos. Nazanango ngana tout. Yango na biki non. Soko olungo beta ngana makofi bona bunda te. Tokuta ni na scène. Pour na scène pena toko beta na ninga osana te. Batu batali ba sepe moni ke ona oyo ate onda leki. Zonga sonda ko zwaku. Zonga nda ko zwaku. Voilà, merci chers amis, partout dans le monde entier, vous continuez à s'abonner, vous ne serez jamais déçus. Émission tout ça là on a maison il y a Enitumba là la pauvre fait Dadi Dikamba là malgré Azate après ça absorbe espace je crois émission Zoya bala ciment dans ça là émission parce que à la maison ne va soda peut au côté là yé bazui bambongo nyonso donc ça moi passe na mawa donc je crois héritage sur image Joana okinde ozo image wana place bakei fimo wazalaki babotolinga mbongo babotolinga telefone eza pena mamba kolobela eza mamba sérieux omoni mboka na biso basuda na biso ya Congo ne baomemela na biso yango te bakomisa biso loka bantaba bameme bamboa ozo comprendre mokonzi ya mboka faci beton akoti loka makasi état de droit mais bapolisier na biso ya mboka na biso baosela yango te bozofingisa mokonzi ya mboka ndetinga bokutanga bina fandi nanga na fandi pena na fandi nanga na kati na ota nanga match mbumbi le koti mana moko po ezanda kutsa ya palin to futela ngombongo comprendre mais bomonika muta fandi be bokoti mo bonyo mena se batu boyebo kaingai botolinga mbongo police zo longona na mutu senti tala niveau fimo utaki Paris to zaki na tema on est bêti je crois que soit image o ba bêti aza na hôpital aza tala policier d'abord faut solo na mutu mais o lingana o wela na msaki o mutaza na nzoto witi wana eza ki muyibi parce que la fille akangisa ki na ye ale policier aussi songe ya munduki bête mondo bête tala niveau mboko to okende wapi ya mokonza mboka faci beton atayela biso makambo oyo ye moko loba déjà état de droit yango na beta yango trop na basene mokonza mboka faci beton aloba état de droit mais biso atomona ngo te voilà merci beaucoup pourquoi demain to comme une émission na biso voilà cher ami eza ba propos na ye o alobi droit de réponse par rapport ya émission où tu ko la fois passée pour na Gabriel la duchesse na en général artiste comédien nyonso boki pourquoi demain ozaki pilier ya la duchesse pe ya bato ya artiste na nyonso ndenge alobi a confirmer pas reconfirmer ya bato tout o eza ke bazaka respect quand ya Mike ité eza la sœur na ngai
Gabriel Azawana ayebi nga ba seri bakata kutu nalinga kute muto et bakata pas répondre Mike Richard Sabi ya ko loba bongo ta binde ba solo soli kamboza ki fala loba ngota na privé mais ya bimisa bongo moni ba seri nanga tout mère nanga bakata nyebi ke mère nanga respect na nanga pona ye pa linga nga pe mingi wa ba mère nanga na sengi ka na biki non ba excuser bakata mama top ba mama top bongo tout ba wana baza ba mère ba excuser Mike la duchesse aza leki na bango wana age bango baza ba ancien ba mikolo ya makasi na senga nga mère ba limbisa massa pour massa à reconnaître que non à partir ya kana na lobe ba buso bana sœur bo limbisa wana petit na bino tant que pourquoi demain respect za papa ba sœur respect za papa ba papa bo limbisa ala mwana bino boko bo geta so bo bo gena na ozo yesu bo limbisela nga ye na ebite bo limbisela nga ye ata tokofuta ntaba tokofuta Merci beaucoup to komi na suka pourquoi demain monde de la fait par rapport à émission ba dédicace na yo pe ba fan na yo balandaka yo numéro faut pesa numéro de contact pour ba robenga yo na ndenge osengi pardon et bébé ba robenga ba ye ba tout ça na moni campo de chege chege wana mokonza image chege na biki bata poto baby chege Nico Chege yo wana olega azo ya pe baba mbote na émission on est là déjà. Ah, vous avez essentiel. Mais tout ninga pe mama matanga tena matanga. Mama chaque pe balobi nini. Wa mama matanga programme ba pesa programme lelo. Ba pesa no programme lelo za moi yo bika mama ndeza. Mais ba mbote na nga na pesa pas beau frère na ngai Alain Mavumba Misende le grand prêtre au fallait boire. Le grand prêtre Alain Mavumba Misende. Nga mo pe na mi pesa da mes condoléances. Toi na matanga kokobara daiki. Kokobara daiki. Ser na nga Niclet yalinga kuna boakete. Wana mwasi Alain Mavumba Misende. Ser na nga Niclet. Là ça zali ba courage na ba mes condoléances. Nga pe na pesa mes condoléances. Ko ser alibanda. La bonne sanité Yannick Sepelas na Londres bambo tene yangwana na bonne santé Fiston Basende ya Mwindu famille Basende mobala za mystique magnite plastique élastique bambo tene yangwana na bonne sanité yemoko Chege le grand prêtre yowana ye bambo tene pe yangwana na bonne sanité na pesa mbote pa ya sapin babi mwasi moko ya Mwindu mwasi moko za bien fi moi sur la kitoko sapin merde maman biso godé na pesi mbote godé moseka madame watang sanga femme na mwasi na te ngana na si femme te na mwasi te ngana femme te na mwana te na mwana te waouh so pas bela to zo wangana. Je vois mon vieux, le boss c'est Harry Bokombo. Harry Bokombo, boss des boss, Harry Bokombo. Mais certes, on a Harry Bokombo. Mais on limite les gens à moi, c'est on limite. T'es ngana na botité, na botité. Les gens sont allés comme les babes en qui cita. Pour nana ngana na moi cité. Na botité non tiens. Blanche Mieka Zolando depuis France. Blanche Mieka. Nana ngana moi cité. Na botate. Na lo mama solo nga kosa te nga sambela mingi. Te na lungi na ngalo yo tuninga question. Yanga na répondre. Na bota na ngai te. Na bala na zape na moi cité. Aza kuté. Aza te. Mission to bo hérité. Moria bombe mission. Bomba yango. Mukolo pe na kozwa moi si. Moi na poser une question. Na obimse maman. Voilà, merci. C'est le numéro de téléphone de Monasu. Ah, numéro de Chombo plus 243 89 68 34 646. Plus 243 89 68 34 646. Veut dire émission na habité son na lobby mabe bandeko balandi biso. Son na lobby mabe polimbisa. Son na lobby bien. Et puis que va commenter les arabes na moti. Va commenter moni shetan go la pa linga molo on est mon abeta on est là. Il y a shetan go la mo boy
Voilà. Alinga su komba shetan tia. Faire gola bambote na yo na bosa ndena na bosa na pe masana bina filé na betri lo moya makasi ninga zana yimo zo buka na place so fanda. Bambote ne yangwana. Arnold Kubuyuyu babi mo panzi sango kaka ya bina filé. Bambote ne pe yangwana vidi. Kitoko. Merci beaucoup, vraiment, on est arrivé à la fin de notre émission, la découverte, et continuez à s'abonner dans notre chaîne Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis aussi un grand merci à Irène Ndaya, éclairage public, le cœur de l'homme, sans oublier mon papa Métro Makengo, ainsi que sa femme, maman Christelle Makengo Mbumba, depuis Suisse, et sans oublier aussi Salon Fleury, sponsor officiel, Salon Fleury. Et continuez à s'abonner dans notre chaîne Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Je dis aussi un grand merci à Lisette Molasoko, Motema Gelo qui sont à Poto, sans oublier la blonde Molasoko et Salon Fleury, na Suisse, sponsor officiel, famille Molasoko Mobimba, ya Lydie, ya Cathy, Amandine Molasoko, Bambo TB Place Bozali. Merci vraiment. Voilà, on peut se oyemba on asuka parce que non des amis non on peut se le micro. Théo Kender, note le micro. Merci vraiment, merci vraiment na bino nyons, beau continuer à s'abonner, beau rater, babilo ko ya bien té, ceux qui vont s'abonner, merci beau liker, beau partager ma vidéo, beau commenter, que ça la biso vraiment plaisir. Na mon estima caméra, on a Héritier Diamba Montréal, sans oublier un montage aussi Héritier Diamba. Merci beaucoup, vraiment na tika micro na pourquoi demain à Mekako yembela somo logo parce que ça peut musicien. Bisonda to bungisi moko ya ba mama na monda théâtre mama chaka lobaka nanga pourquoi demain ke ba mokile zali mabe oui je le confirme oh succès bimisa ba comédien bazipi yango na beton ya bilobela ngademe